nakanisi bosi boyoka kombo ya Ebola kasi nayebi te soki boyebi penza Ebola ezali nini. Ebandeli ya maladi ya Ebola na lolenge Ebola ekabolamaka na mokili. Alors nalingi na video oyo tozongisa piano pona mituna wana. Mbote bandeko balandi ya chaîne. Nasepeli lisusu lelo kozala awa na bino pona lisolo ya sika. Liboso to banda na lingi bo kabola video, bo tia ba like, bo tia ba commentaire, bo s'abonner pe po ekosalisa algorithme eyeba audience na ngai. Na sali chaîne oyo pona ko kabola boyebi na communauté na biso. Ebola ezali nini? Maladi ya Ebola ezali na kati ya ba maladi oyo ebomaka batu mingi soki ozwi yango. Ndenge balobaka na lopoto, taux de mortalité ezali penza élevé. Ebola ezali virus eyebani pe na kombo ya Ebola virus disease na rakosi EVD. Emonana mbala liboso na mbula ya 1976 tango epidémie mibale ya fièvre hémorragique ebandaki na Afrique centrale. Ebandaki parallèlement na Zaïre, na tango wana RDC ezalaki Zaïre, pe na Soudan. Yango bomoni ba forme ebele ya Ebola ezalaka moko babengaka yango Ebola Zaïre. Ebola emonana mbala liboso na mboka ya Yambuku. Yambuku ezali mboka moko ya muke na province ya Mongala. Na tango wana ezalaki na province ya Grand Équateur. Yambuku ezali mboka muke ezalaka pembeni ya ebale moko kombo nango Ebola. Mutu ya liboso oyo ayebani azali mutu ya liboso oyo azalaki na maladi ya Ebola avant akabola. Ezali Mabalo Lokela. Azali molakisi na mboka ya Yambuku. Abelaki Ebola tango basali ba recherche ba moni liboso abela Ebola akendeki mobembo pembeni ya ebale ya Ebola. Alors ebale ya Ebola ezali ebale moko na province ya Mongala. Ezali kokabola province ya Mongala na nord Ubangi. Soki otali na Google Map okomona na se province ya Mongala likolo okomona province ya nord Ubangi. Soki otali pe na Google Map okomona bakokoma kuna patient 0 ezali nom de code na biologie pona koloba nani mutu abandaki azalaki na ebandeli ya épidémie. Alors parallèlement na Soudan na mboka ya Nzara ezali à peu près 600-700 km musika na Yambuku. Kuna pe épidémie mususu ya Ebola ebandaki. Tango maladi ya Ebola ebimi emonani mbala liboso batu ya biluki ba chercheur basali ba recherche na bango kasi ba constater ete Ebola oyo ezalaki na Zaïre na tango wana na Ebola oyo ebimaki na Soudan ezalaki génétiquement différent, ezalaki ndenge moko te. Siko information wana elakisi Ebola ezui ngonga ya ko se transformer ko baluka na forme mususu. Yango nde ba conclure que Ebola ezali maladi oyo ebimaki deja kala kasi bauti kaka ko yeba yango na mbula ya 1976. Alors tozali na ba forme ebele ya Ebola. Tozali na Ebola oyo eyebani penza na mokili oyo ebomaka bato mingi babengaka Ebola Zaïre. Tozali pe na Ebola Soudan. Tozali pe na Ebola Thai Forest. Thai Forest forêt ya Thai ezali na ouest ya Côte d'Ivoire na frontière na Libéria. Toyebi ke kuna pe épidémie ya munene ya Ebola ebimaki pe na Afrique de l'Ouest. Version ya suka ya Ebola ezali Budi Bungyo wana tozali na Afrique de l'Est pembeni ya ba Uganda. Banda ebandeli ya Ebola ndenge emonana ti lelo ba épidémie ebele ebima neti épidémie ya Kikuit ya Ebola Zaïre pe
na Soudan épidémie pe ebima na Afrique de l'Est na Uganda na Afrique centrale neti Gabon pe ya mususu oyo eboma batu ebele na Afrique de l'Ouest ndenge tomonaki batu ebele bazalaki kubela Ebola na bamboka neti Guinée, Liberia na Sierra Leone. Pona nini ebomaka batu ebele? Ebola ezali na lisanga ya ba virus oyo babengaka filovira D. Filovirus ekoki kobota ba virus ebele na nzoto. Donc ekabolamaka na nzoto pe ebomaka ba cellule ya nzoto. Alors nzoto na biso ezali constitué na ba cellule. Sikoyo Ebola ekotaka na ba cellule pe ebomi ba cellule. Yango nde esalaka maladie ezala dangereux pe eboma batu ebele. Alors ba organe oyo ekoki ko boma ezali neti foie, neti ganglion lymphatique, to ba poumon. Alors infection sikoyo esale makandenge ni Ebola ekotaka na nzoto na nzela ya poso. Soki poso efungwami, donc pota to na nzela ya muqueuse. Alors peut-être bongi na expliquer bino pe muqueuse ezali nini. Alors muqueuse ezali par exemple nzela oyo biloko ya kolia ezwaka. Soki olie ko banda na munoko ko kende na estomac ko zwa nzela ya intestin tina suka. Ba poso wana nyonso tu na nzela wana babengaka yango muqueuse. Ekoki pe kozala na zone ya ba partie génitale. Ngonga ya incubation. Ekoki kobanda na mokolo ya mibale ti mokolo ya tuku mibale na moko. Pona batu oyo bayebi incubation te ezali nini? Incubation ezali ngonga kobanda esika maladi ekoteli yo na nzoto kosuka esika ba symptôme ya liboso ya maladi ezali komonana. Donc na ngonga wana babengaka yango incubation. Alors virus ya Ebola ekokota na cellule ekopanza cellule yango ezali neti explosion et BBC cellule yango ezala lisusu fonctionnel te. Ekosala mbeba ya makasi na nzoto, surtout na nzela ya gastro-intestinal, mode de transmission. Ekaboli ya Ebola ekabolamaka ndenge nini? Neti mpox pe Ebola ekabolamaka na nzela ya nyama ya zamba. Bandeko na biso oyo balingaka nyama ya zamba ebongi bo keba po banyama oyo bazali na zamba bakoki kobomba virus ya Ebola na nzoto. Ata nyama azobela Ebola te. Donc soki osimbi nyama ya zamba neti ngembo to soki olie nyama ya zamba, lelo tozongeli lisusu batu na biso oyo balingaka kolia nyama ya zamba epekisami te. Na mokili mobimba batu baliaka nyama ya zamba ezali kaka na Congo te, kaka na Afrique te, na Asie pe balingaka mingi nyama ya zamba, na Amérique latine balingaka mingi nyama ya zamba. Kasi ebongi mwa kozala prudent po ba nyama ya zamba ekoki ko bomba virus ya Ebola. E ebongi lisusu pe soki olingi kolia nyama ya zamba olamba yango malamu otokisa nyama makasi. Po soki nyama ezali contaminé olie yango yope okoki kozwa Ebola. Epa ya batu Ebola ekabolamaka na lolenge ya alors soki bosimbani, soki batu basimbani neti mutu moko azali kobela Ebola, osimbiye to soki osimbi biloko ya mobeli ya Ebola neti ba essuie-main, ata même lutu ya kolia pe neti mpox ezwamaka pe na nzela ya mai oyo ebimilaka nzoto neti pinzoli, miyoyo, soyi, motoki to masuba. Eloko mosusu ekoki kosala Ebola ekabolama na kati ya batu ezali ba événement neti ba funérailles. Emonanaki mingi pe na Afrique de l'Ouest, bangonde bazalaki na kati ya batu oyo basali Ebola ekabolama facilement. Alors pona ba symptômes na kutanga awa po
ezali ebele ekoki kobanda mokolo ya mwambe ti mokolo ya zomi wana okobanda kozala na symptôme neti ya grippe mutu pasi fièvre okosanza diarrhée na conjonctivite neti tango bato bazali kobela apollo kobanda mokolo ya tuku na misato ti mokolo ya tuku na sambo basymptôme oyo ekoki kobima ekozala basymptôme neti makila ezali kobima nde okomona hémorragie na nzela ya gastro-intestinal donc essentiellement na estomac na intestin ti esika organes génitaux ezali. Alors la deuxième semaine ya maladi organe ya nzoto ekosala lisusu malamu te organe misusu ekokufa complètement to ya bato oyo bakufaka ezali kobanda 20-30% ti na 90% pona prévention donc komibatela pona kozwa ebola te kima esika bato bazali ebele neti funérailles donc esika ebembe ya ebola ezali bokende kuna te ata mutu akofi ata ebembe ya mutu ekoki kopesa ebola soki kuna pe babeli ya ebola bazali to mobeli ya ebola azali ebola ekokabola pamba eloko mosusu pona prévention tolobaki yango pe na pona mpox bandeko na ngai ezali bopeto na lopoto ezali hygiène soki bopeto ezali te na bosoto ebola ekokabola pamba alors soki bomoni na poto ebola ekabolamaka pamba te ezali po bopeto ezali na poto donc soki tolingi penza kokitisa risque ebola ekabolama ebongi kotisa hygiène na environnement na biso sikoyo pona kobikisa mobeli ya ebola traitement ezali oyo ekoki kosalisa neti transfusion ya makila ya bato oyo babika ebola po bango nzoto na bango développer système ya kobatela nzoto na bango contre ebola. Alors vaccin ya sika pe euti kobima ezali penza ya sika neti mvabea RVBO pona kobikisa ebola Zaire spécialement vaccin mususu pe ezali Zapdeno bakisi pe ya sika spécialement pona ebola ebimi ezali pe ya sika na domaine ya médecine pharmacie ezalaka soki maladi ebimi bongi bato bakota na laboratoire baluka ndenge nini bakoki kosala bakisi oyo ekobikisa babeli ya maladi soki basali bakisi wana bakoteste nano na banyama ensuite soki bamoni banyama babiki bakoluka batu oyo volontaire balingi kosala batest soki bamoni pe esimbi alors kisi ekozala autorisé po etekama ezwaka ngonga ya mulai bakisi ezali Favipiravir, Ribavirin, Brincidofovir, na TKM Ebola. Soki video oyo esepelisi bino bolingi kotala video misusu na domaine ya science bo s'abonner bo linga video oyo bo tia ba commentaire bo kabola video ndenge tosali Ebola tosala kipe mpox video oyo ekoya tokosala virus ya Marburg comme ça to clôturer série ya ba vidéo ya ba virus tozongela domaine ya technique.